Kokoi sabato eza ko c'est synonyme te que mtu asa na nzambe. OK. Kobiki sabato maladi eza synonyme te que mtu asa na nzambe. Pour ba traduire praticien babiki sabato. OK. Il y a d'autres magiciens babiki sabato. Ozomona. Et il y a d'autres catcheurs, il y a d'autres bateaux asa na bangoya beaucoup mystique na bango ba quoi ça rappelle bato. OK. Donc, les kambo ça na nzambe eza les kambo ya vocation. Pasteur Flamme. Na kaso parfois qui na consacration tout dans l'église. OK. Bato oyo nzamba sololi na ngana consacrer bango. Moko te la carte na bango asala moins de 10 ans. OK, netonga. OK. Moko te asala moins de 10 ans. Donc, na zaki temps ya prière. Et puis na zo ba nzamba ayo sangai consacrer na mutu te. Ko consacrer pour la yote. Pour na yenzambe. Pour na yenzambe. OK. Na bengi mutu te. Na bengi mutu tel, na bengi mutu tel. Moko surtout na taka l'homme valable. Tout n'a rien à faire de bérer qu'à tomber des années. Pasteur Vincent, n'abi pasteur moi a teka église. A teki église, a teki papa, a teki na ba fidèle na camarade na ye a teki na poto. Est-ce que pasteur ne wana benga ma pasteur Vincent? Voilà benga bate. N'abi moko bela kasabu. Aïe ba n'abi moi mi. Oh, a beti loterie. A gagné à ça dans les États-Unis. Na kasabu. D'abord, à teki église, à teki baba, à teki l'inde comme église. Ngas la bateau aux hommes ça tout bon. Contre Sambeto, bibi Sambongo, on me demande ça, bibi Sambongo. Eh papa la vie, ngana la s'appelle. Ce qu'on le c'est là non papa. Naki na posa Sambongo. Na binaza moninga no mosali ya Nzambe. Na posa ya 50 000. 50 000 $. 50 000 $. Bibi selangai. Na koma protocole na yo. Babenga ngate. Lelo oyo parce scandale na l'église encore na basali ya Nzambe parce que babenga mate. Na zango lo babandaka la. Mutu na pétage wana. Omoni esukeli boy pona ni. Pona kolinga ko se fait voir. Yo bimino na makambo ya Nzambe. Okotolo même na makambo muki. Donc baba qui touche à tout. Oh, nous sommes là pour gagner des âmes. Makama moi ça va yokot. Makama bien bibala yokot. Ah bon, na makama musique, yo la 400 conflit. Nyonso. On commence à ça ba ya bisoki abaki. Ba fali, ba ouais, on dit scandale de régner. Dis ça tout tient. On m'a dit sur canal. C'est normal parce que ba passer Miguel Bazar à tant autres. OK, ça va passer dans ma membre. OK. L'église là la carte église voyez. Bagada au sakanate. Na kasi cameraman na biso na tor register na biso ay kota ba image wana bato batala. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, Nzambe apambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe obozolanda biso na 4 coins ya monde. C'est votre chaîne Ciel Ouvert TV 100% Bonzambe. Et la chaîne oyo eye na mopepa sika na République démocratique du Congo pe na balibanda ya mboka. Soko lingi ozaba news, ozaba information clé. To ozwa oba bengi na portugais ba novidade.
s'abonner kaka na Ciel Ouvert TV et sa chaîne oyo ezoloba bosolo et sa chaîne oyo kuna salité zokotate et sa chaîne oyo vraiment ezotongisa bato na nzela. En tout cas sika oyo zali s'abonner o tika la kozala jamais dessus. Na micro c'est votre humble journaliste et le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Le lot tozolobela thème moko eza très profond. En tout cas ko zapete tikalaka na isika oyo okozala jamais déçu okozwa ba makambu mususu o le loko yoka nano yoka yango te. Le lot tozolobela ba phénomène bizarre oyo eza ko se passer na ba église. Tozo kamwa tozo yeba te to uti wapi tozo kende wapi to komi wapi. Donc lelo na yambaki invité na ngai ya mokona lelo référent pasteur Vincent Makela ndeto ko partager na yeba phénomène bizarre oyo eza ko se passer na ba église. Sans plus tarder à ma gauche nazana invité na nga mokona lelo bonjour pasteur Vincent Makela. Bonjour, pasteur Flamme d'Angola, Nzamba Pambola yo. Bonjour, Nabaye Banso, Obaso Dabso partout dans le monde entier. Nzamba Zamde Longo, Baye Messene Kolanda, chaîne Abuna Mounen, Ciel Ouvert TV, Nzamba Pambola Bino, Toyeli Susun. Pour répondre à la question, Oyo Moussali Nzambe, le journaliste c'est Flamme d'Angola Rotuna. Nous sommes là pour édifier les enfants de Dieu. Bah, Bazana Katna Kolo, Nzamba Pambola Bango, Baye Balembi, Batel Mabalanda Sunza na Yesu, Pe Baye Oyo Nad Bandibles Masiate, Bandi Benankolo parce que tant commis Tamabe Flamme d'Angola, Yango Toye pour répondre à la Mituna, Yokotuna, Nzambe Pambola. Voilà, merci on est à la présentation, il y a révérend Vincent Makela. Pasteur Vincent, dans le Bible, il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans l'église. Mais avant de décortiquer vraiment témoignage, na profondeur, dans le Bible, est-ce que tout yoki arrestation il y a prophète Denis, est-ce que c'est vrai ou bien c'est une fausse information? Bon, on a confirmé que ces choses faux parce qu'on a dans les réseaux sociaux, mais il paraît que Denis si Azali Bongo arrêté, ben interpellé qui est na parquet et ben retenir les coups na parquet. Donc, les arrestations déjà parce que tu as arrêté na parquet, les arrestations. Mais on a normalement ma be penzate, normalement on peut malan penzate parce que Denis Azali soit des amosali Nzambe, alors ben la makama Nzambe, mais moi ba dérapage ezaki belé. On a qui bazaki touche à tout. Dans le bac, on me une émission awake. Bah comme le rôle ba capita, ya batu na réseaux sociaux. Baza touche à tout. Ozomona konfuna batu, ko kretiaka batu, ko lobaka ba mabe batu, ko kotaka na ba vie privée batu, ko kotaka na ba makambu ya batu. Tout ça banini. Or que yo moko posa la bambeba. Et ça m'a lamouté. Ozo créer ba conflit na batu et ça pena mala mouté passer Flamme d'Angola. Donc ba makam o ele ke comme papa de lesi to ko souhaiter angote mais ngana ko senga soki ba pasteur bazana sima makambo wana vraiment nzamba sa la grâce ba retirer ba plainte wana parce que makambo ya Nzambe un pasteur moi Nzamba ko funa batute Jésus aza modèle na biso aseka ko funa motute abiso azanzita ukauka ba maltraiter ba fingie e bongo biso nzete ya mobesu donc makambo Nzambe esuka kaka na bunzambe to mama musuni est-ce que akana makambo na musuni so ba même makambo molimo na musuni eza pena ko bala na te eza pena propriété Flamme d'Angola. Voilà, on est là qui message à révérend Vincent Makela à Yebisi Soki. Alors Soki basali Nzambe baza derrière makambo wana bo retirer plainte. Parce que makambo ya Nzambe esuka aka na molimo. C'est comme na nzoto on est sur makambo Nzambe te. Donc on est allé message ya révérend Vincent Makela bo retirer plainte wana moto na Nzambe soki azali ya kokangama babimisa ye azalana liberté. Oui, pourquoi na bide wana passer Flamme limbisa ngai na ko tomo muke maloba. Na lobi parce que omona tango ekoma na ba parquet na ba tribunal et comme les avocat. OK. Oh ba avocat ba ya, oh ba nini. Or que Bible dit que to saka na avocat moko o ya sambela kabiso c'est Jésus Christ azana bon voilà o azana bon mbali ya papa o somona basali ya Nzamba zo bima na makambu
na pelo nzamba benga bango baso bima na ba principe abunzambe bakomi ko imiter makama mukili o ba avocat o ngana vina ngai na solo bango likambo solo na cause avocat jamais parce que les makambo ya nzoto eza makama musuni ngana za muta molimo nozo sala pona makama molimo malgré to sala musuni me bibolobi to zabato ya mosunité toza bato ya molimo alors soki mosala nzambe akotiti na ba niveau wana na miso nzambe aza na mbeba makasi passe flamme dango eza penza kitoko te voilà un message déjà écrit lentement et sérieusement pasteur Vincent au juste expliquer biso nanu église eza nini toyeba au juste église eza nini. Merci beaucoup pasteur flamme d'Angola. Église ezali ensemble ya bato oyo babengami kati na nkolo batiami pembeni. Donc les hommes mis à part par le Seigneur pour la gloire du Seigneur. Baso bengango église. Bato babengami pembeni batiami pembeni pona lokuma nkolo bangone bazo former église. Mais toza na deux sortes église. Toza liboso l'église babengi église universelle. Église universelle église oza na kati ya nzoto ya Yesu. Donc église babengi église corps de Christ. De tous la carte à corps de Christ, tous formé église moko. On semble pas passer flamme d'Angola, on semble pas passer ma Kingandi, pas passer Vincent et pas l'homme valable, mais bon ça la carte église corps de Christ. D'accord, tu comprends mais toi c'est la deuxième sorte d'église, ça va bengi église locale. Même ba bengango église bâtiment, ba kondanango. Mais ça a une importance. Donc église matungulu, église communauté ndembi, communauté mfumbwa, mais bazana kati accord à Christ. Mais baza église locale. Est-ce que baza la fermi? Est-ce que bazo pesa ba dibina bango? Est-ce que baza ko azana impate azana papa ne ya kondima to molimo waza ko kambaye est-ce que ozala affermi eza église locale yango pe eza église c'est important o ba bengi yango église donc biso nous sommes tsami pembeni mais pona lokumu ya nkolo pona ko servir voilà église zango yango wana. Voilà, merci révérend Vincent Makela. Na lobi boye question eza boye lelo ba Melchisedek ba bimie belé ba Melchisedek ba bimie belé ba pasteur belé ba bimi na ndenge na bango azana papa molimo te afongoli église batu pe baze belé azo bondela pe pona batu bazo bika azo bondela pe pona batu bazo kweya tozo mona batu pe bazo kende na ba église wana pasteur Vincent tozo le ba phénomène bizarre est-ce que l'église a bon nzamba yebi yango. Papa Flamme, quoi sabato ezako la synonyme te que mtu azana nzambe. Kobiki sabato maladi eza synonyme te que mtu azana nzambe. Po ba traduire pratiquer babiki sabato. Il y a d'autres magiciens babiki sabato batu. Osomona, il y a d'autres catcheurs, il y a d'autres bateaux azana banguya moko mystique na bango ba kwesa kape batu. Donc, likambo ko sala nzambe za likambo ya vocation. Nzambe abenga mutu atimoli mone kati na mutu wana. Et mutu aza ko sala pela moko mission o batindi ye. Très bien. Alors, yende azali habilité to azali bongo na makoki ya ko kamba lingomba ya nkolo to ko kamba bapate ya nkolo. Bibe so ba ke mingi ba ko na kombo na ngam na tinda bango. Osomona. Alors, quand l'église en colo, et peut ça n'importe qui te. Et c'est n'allio pona me pas yanzambe, n'engen colo pona qui apôtre Pierre. Azaki mon lobby à Bambisi, abina comme ça mon lobby à bateau. Je te fais maintenant un pécheur d'homme. Oso comprendre atikati na ye autorité atikati na ye pouvoir ya ko bengana bilu mabe ya ko teya bato ya ko convaincre bato que Jésus Christ azali nkolo bo mixi na bango. Voilà mutaboko soso comme église ba scandale ko zalate a ko éthique a ko na manière a ko ba fruit de l'esprit parce que le Saint-Esprit et quand c'est le corps ya bunzabe pona asala ka ba scandalité a dérapakate. Voilà mutabongo nde mutako kamba église soka ka ba poner na bato batie kotia mutabongo bokomona ye abana sala maka mususo yo soko tali bokondi makute ke aza mobatela bapate passer flamme d'Angola. Voilà, toujours le toujours ba phénomène bizarre où ça s'est passé na ba église vraiment trop c'est trop. Pasteur Vincent Makela na lobi est-ce que théologie
on dit ma théologie mosala nzambe faut akota théologie ngana ndima ngote parce que na mona na Bible te ngana za un chrétien pratiquant oyo nkola lobi na ngana nzamba lobane yango na kosalela oyo nkola lobi te na kosala te oyebi théologie ezali organisation mondaine ya bato mukili nde bato basali yango surtout les satanistes. Bon, ezaka ba sataniste penate mais ezaka bato ya mukili nde bato basali yango. Okay. Ba mangombe s'organiser et créer théologie na Bible ezate. Okay. Na tika otanga ngote na mona ngote. Jésus a sauvé na biso, a sa théologie wa. Asalonge sika mokote. Premier apôtre kola ponaki. Apese même fongola. Oya kangina mukile kangami na likolo. Obi que Jésus akende un peu plus loin. Abi na Pierre abi masumu ya nani oyo kolimbisa ekolimbisa mana mukili. Masumu mutoko kanga eko kanga mapeko na likolo. Donc osomona asala théologie wapi. Osomona alors na kolimona batolo ko boko. Obi ke na ba communauté nyonso basala ba théologie na bango. Ba communauté nyonso. Théologie catholique ezalaka. Ezotasa ba philosophie na doctrine église catholique. OK. Théologie protestante ezalaka. Ezotalisa ba philosophie na ba rite ya protestant. Osomona. OK. Sauf OK pas musulman. Théologie musulmane ezalaka. Bazola que ça veut dire théologie c'est l'eau doctrine ya musulman. Donc chaque religion okay. Et ça la théologie nango. So peut que pas kimbangiste. Omona théologie c'est l'eau kimbangiste ezalaka. OK. Bazola que ça doctrine kimbangiste. Ndenge bako sala, ndenge bako tambola, ndenge bako loba. Yo mo teke basango so loba ndenge moko. Ndeko boboto. Do bazo na théologie. Et ça formation moment soaka façon bango koloba. Or vocation ya nzambe za théologie te. Et ça likambo ya molimo ya nzambe kola poni yo ati molimo ne kati na yo. Molimo na nzambe epesi yo ba fruit de l'esprit. Obani ko tambusa ma selon la volonté de Dieu mais selon théologie te. OK. Oyi ko sala diplômé na théologie. O comme docteur en théologie, ba ko peso ba papier mais ba ko pesa yo vocation te. Ba ko peso pe molimo nzambe te. Vous comprenez? Okay. Bato poni yo, ba couronner yo, mais sans embêter. Ne bato bobo ça la scandale. Ba théologien. Oui. Et ça la théologien, na bato souba cette théologie mais a benga maté, a s'autoproclamer. Ba sangani ba onyoso. Bato ba la même sac. Bade bo sala ba bêtise ko sakanate mais bato nzamba poni molimo nzambe poni nzamba bengi bango apesa bango vocation o bana bako tambola alima selon appel o bango bazui passer flamme passer Vincent mabe na bino basali ya nzambe za nini bolingi ko tsaba na maboko omona ka frère wana kaka yeka sika akomi na mire te na makambo nzambe bozi bo benge bo consacré évangéliste pasteur pourquoi ça pasteur Vincent Makela passer flamme nakaso partout qui na consacration tu kolega na église. OK. Bato oyo nzamba sololi na ngana consacrer bango moko te na kanda bango asala moins de 10 ans. OK. Netonga. OK. Moko te asala moins de 10 ans. Donc, nazwaki temps ya prière. Et puis, nazwaka pena nzambe ayeb sangai consacrer lenga mututel. Ko consacrer pona yote. Pona ye nzambe. Pona ye nzambe. OK. Na bengi mututel. Moko so tuna taka l'homme valable. Tuna ye na veut de bere kasser combien des années? Assez plus de 20 ans. Assez de mundimi. Naza consacrer ka lobi awa. Et puis dans la côté deux pieds n'a pas na misala nzambe te malgré ba consacrer mais avant des années observer ndenge ni ba para bazo sala. OK. Vous comprenez? OK. Et ça te ka mbala mo na élection na misala nzambe non malgré ça consacré mais azal na bande de touche aza ko tala nanu ndenge misala ngozo sambela ezo sala ma pardon pour avoir expérience emboîter le pas béné. C'est très important. Okay. Qu'on précipite qu'on consacre ka batu ko taba to maboko yango zo mu église. Moutayebi ko teya te oteye évangéliste oteye pasteur azata na maîtrise de soi. Pourquoi pasteur Vincent? Paul nkola pona ke be ko teya te. Paul nkola pona ke be ko teya te. Ebe ga ko boma. Ebe ga ko boma na ko bebisa et puis l'église encore. Mutu akende ko yekola. Pardon?
akende koyekola epa Gamaliel mais yango na lobi te tango skasko Paul nzamba ponaki ye abiki na poni yo po opanza songo malamu nanga ayebe koteya te nzamba poni me attaquer moi na bas de touche azwa formation et pas baton kola pona po eta bosam sala nzambe donc ça te que ponza ma ponaka mutu fo bongo na ye azoteya ekosaka pe batu obike muto yo azala mayele atanga mingi azala mayele abomoto boye akipe kote mutu masala boli mwanzambe te mais ba païen oui ndasila mona mutu azo ko exoter bien mais asa païen atang pe bible pe azo pe samtu toli masa païen aleki na ba pasteur pe misu na koteya oh basako bato basala ka ginzonzi oui babi koloba oui siko pese vers sa bible on développe on peut kitoko bien OK parce que eza li carbonaye donc ko eba koloba eza ba tusunza ba pesa bango apesa bango ba to benga nini basa na nini basa na facilité ya ko développer transmettre parole message OK basa la facilité wana OK mais quand la mosali ya nzambe c'est eza autre chose nabi que eza vocation mobimba eza charge c'est pas donné à n'importe qui donc nzamba ko pona lelo mutu ayebe kote yate mais tant nzamba poniye batie maboko nzamba molimo musante former pas comme danger na kote ya pasteur Vincent nabi pasteur moko ateka église ateki baba ateki na ba fidèle na camarade na ye akena na poto est-ce que pasteur ande wana bengama pasteur Vincent wala bengama te nabi moko pena kasavu ayeba nek pe moi mingi a beti loterie a gagné azalo les États-Unis na kasavubu na bo ateki église ateki baba ateki linde comme église wala bezali kama solo babenga mate yana lobi ke soji mboka na biso misala ebimi l'état na biso sele ba misala ba société banini au monde de l'église bige kangama donc ba tubiki ba sali ba borna bango pona ba misala ezate ce que quelqu'un qui est pasteur ne eza ako gagner makam na facilité ce n'est pas ya monique eza mo difficile ne baba ni ba phénomène manki onati baba ni ba lokuta salité parce que lokuta ba miracle lo ya ba fabriquer ba visual lokuta osomona pour permettre à gagner et comme il gagne peine aye or que vocation ton ministère et ça gagne pété biso to gagne ande ba âme OK quand on a besoin d'âme ya bateau alors bible dit que l'ouvrier mérite son salaire OK parce que nzamba bana ko s'occuper na yo abana ko permettre ko lia olataka ofuta mwandaku na ndenge nzambe a bengeli yo pourtant nzamba bengi moto apesi mutu vision apesa mutu provision OK na prévision OK ozo comprendre alors sikoyo bato ndenge ona babenga mate asala ki yango na miso makasi po ba ministère na miso makasi ezali ozomona belage a nzamba zate oui mutu azotea na miso makasi mutu aza courageux nde balinga baba akrose mais courageux donc ministère ba courageux ezali courageux pena makama nzambe o ezali ko baze belé oyebi sur 100% basali ya nzambe 85% baza ba courageux na mboka na biso babengama penza te baza ba courageux mais lokola est-ce que comme kaka soki ozala mwa mbongo oluwe besirima oti mwa sente tout simplement ndenge wana bato bakwana bango mais bato baloba baza ya nzambe pardon bato na église baloba ke baza ya nzambe ta bato bakotango yo ozopesa osala bamankio na wana tout ça banini po toyikoyoka na ngano mpe passe flamme oyebi ke baremilaka na biso salama na église lelo nga baprophétie mutu mpena ayebi yo aye pa na ngai apesi nga kombo na yo ateki yo mpena pa na ngai apesi nga nakoma petite sœur na yo nakoma grand frère na yo na tata mwasi na yo ngane na église na sakoli yango yo bimi vraiment asolo makambo solo moto mpena tout ça bila mwa ndenge wana oka bato aza ya nzambe aza ya boye osomona ngezala bato bazomisa bato bambongo kontra sambeto bimi sambongo okamona musaki bimi sambongo papa na zui ngana lance appel siko lelo sikwa wapi zela nanu papa naki na posa mbongo na binaza muningano mosali ya nzambe na posa ya 50,000
58 dollars. 50 dollars. Bimisela ngai. Na okoma protocole na yo. Babenga te. Donc wana ça le coûtant. Bato le coûtant ko. Babenga ngai te. Na bingai Vincent. Marge na ebeni pe moi muke. Na pe na ministère ata muke nzamba pesa nga. Mais so ko pesa 50,000. Na okoma ta protocole na yo. Ata mtoko memela ka osaki. Tana kaka passer ça comme protocole na yo. Ebeni pe pa batu. Et ça le coup na yo. Abenga te, a répondre te, a lobate. Pour moi que ça le coûta. Et ça va faux miracle. Okay. Mais Moutoyo a su vocation par Yanzambe a constaté ba miracle ba miracle authentique. OK. Ba miracle zo ta pa Yanzambe. Et puis ba miracle le bongo le saka bato mitema. Et ça convaincre bato. Voilà. Mais tala ba miracle bato ba salaka. Lukana bato ba miracle ba mona ndakate. Et puis bongo le saka bato mitema. Ba kina oso bango bi bato wana. Na yebite. Mais solo e vala ba yokanaka. Ah bon? C'est le vala ba yokanaka. Ba soka bango na balie na ba banlieue na ba milieu mo reza reculé nete vala utaki soki na yolo so place na lobaki wana. Bon, ba mo ba biska ba soka bango. Est-ce que ba na comité oyo ekendaka? Oui. Ba paso ba na bureau mo ba ça organisé. Siko na ye mo pe na ye mo ko pe mo sala nzamba zo ka sonité ke tanga zo te azo sakola ke bato baza na sentine ba oyeba ke makambo lo beza ya lukuta zo comprendre te. Ah ba zo ka ba mi fait. Ah ça mi fait. Oui. Ezali ba ça bien organisé. Et ça le gouvernement mobimba. OK. Gouvernement. OK. Donc premier ministre Azali. Voilà. On ne trahir jamais Coran. OK. Ne trahir jamais les mentionnistes. OK. Donc, tant que nous avons bloc, nous avons laissé la business, nous avons flamme, ballon valable, staff nanga. Donc, on a besoin de Nzambe. Oui, bon, il y a une compagnie et qu'il faut pas, on doit souba mivete. Jamais on l'inga ta mukete. Kamada mouiba saka mouibiti. Moi c'est Yandoki. Ako ça pega Yandoki. Bato ba kokanaka bangonde basanganaka. Donc, ça saki moko. Oui, yo mona teme mata ba passer ba comme na bekiri. Ah bon? Oka passer ko pela mingi kaka na passer ona oyo. Ako jamais ko benga sanga na église là pour exemple te kiri na yete. Osomona, or que Saint-Esprit pour nagaté. Okay. Ko fana bo Saint-Esprit obi benga passer flamme d'Angola ou Angola alia parce que bana bazana posa bali abile itel. Est-ce que le sala makasusu? Jamais. Alors, parce que même ata ba ministère comme bekiri bazo benga na bekiri na bango. Oh. Parce que frère ba ko benga yo te. Nga ba ko benga ngate. Jamais. L'église là ke côté. Non que était. O mona ka bango na bango tabanuka. Bango na bango tabadie de lumière. Naka sio moko za musanza na ko sate. Amen. Bango na bango. Mais nako sio ke betu iba ou différence yena. Biso ko to ko qualité. Eliko lobanine. Biso na bango différence ezali. Ba ko benga ka bisote. Yango somo na lo oyo ba scandale na l'église ankolo na basali ya Nzambe parce que ba benga mate nazako lo babanda kala mutu na pétage wana omoni esukeli boye pona nini pona kolinga ko se faire voir yo bimino na makambu ya Nzambe okotolo même na makambu mukili donc ba comme qui touche à tout. Or nous sommes là pour gagner des âmes. Makamba moi ça batu yokoti. Makamba ya mibala batu yokoti. Ah bon? Na makamba ba musique yo na kato za conflit. Nyonso. O comme ça la bibisa ba ya bisokia baki ba fali ba wer o disque nani ko régner. Disque mututel. O moni suka nango. O moni suka nango. Malamba kanga ko to pona Yesu. Yesu abeki ba konyoko na bino pona ngai. Ba kanga bino pona ba vérité na ngai. Mais pona ba bêtise wana te. Si comme tabonga ko le baki ba fundi pona Yesu. Non. Pona buzoba nazi na ye. Voilà. Voilà, pasteur Vincent Makela, na lobi pourquoi vous les hommes dédiés na moment ya ba offrande bo pesa raté. Au thème na liboso lobi ke bino bo pesa mais yo moko mosala nzambo pesa raté. Ya ngomoni frère Patrice aloba na bino ke yango na moment ya offrande ba pasteur bo pierre raté yango na bo pambola maté. Pourquoi? Loba ba pesa raté nga na pesa. Non, nga na lobi pona yo te na lobi ka en général. Na lobi na yo pasteur Vincent. Dimanche la consécration. Oui. Moi je donne des offrandes. Na pesa ka papa nanga molimo dim de dim.
napesaka bofrane napesaka baaction de grâce oyebi ke ngai naza na bato bona église onga na supportaka nakotanga lemo bakombo nayebi ke baza ebele nayebi ezala basi ezala mibali kende kotuna bakoyebisa yo ngai nafutala bato bandako nalesaka bato na ndako na ngai eske nga navandi meme frère fils azaka mwana nga te oyebi wewe aza mwana nga molimo me avandaka pana afandaka pana akasi kolia komela tout chez moi natangelo mosusu naza na bana molimo ebele oyo ngai nasupportaka mais nakotanga bango nyonso te parce que eza malamu te soki okei na église otuni ser moko mona Élysée akoyebisa yo avanda mpanaka bambula boni bambula ebele mwayuma lelo aza na États-Unis napesi mbote mingi pa bana nga Sylvie Kigalu mwayuma Patrick Kamandaza awa na Kinshasa nzamba apambola ye auti États-Unis abenga lelo tokuta etape so na bapokwa avanda mpanaka bambula boni lobi nambaki mama na ye aye na ndako pardon aye na biro mpaka na yambaka batu nabandi kutolobenga ngabi mama nzamba apamboli yo bana no mibali na bakoko no bakende États-Unis bakangamaka na Yesu sero asala ba plusieurs années na ndako nanga kolia komela kolata pa nanga solo sombeli aza parce que erreur na zeba nanga na bakola kite aza parmi abana liboso na vie nanga onga na sombela appareil cellulaire pasteur Vincent okimi makambo ya ba pasteur ba pesa ko offrande te bo pesa ko offrande te na moment ya ba offrande mais bozo bana nzambe bo pesa ba offrande mais bino moko bo pesa ko offrande te pourquoi yango na côté na makambo na biso ke ba pasteur ba pesa ka te ba benga mate parce que makambo yo zote ya batu il faut yo moko za le premier na ko saelango sozo te ba kaba yo fo kabaka sozo tia bato pesa il faut moko pesaka sozo tia bato banga nzambe yo moko pe banga nzambe ko zoko la pharisien te ozo tia bato excuse ba makambu oh yo moko atana musape ko memango te donc un bon pasteur soki ere offrande koki kutu ende face la mutali boso oyo akopesaka offrande soki action de grâce ezali asa mutali boso akopesaka action de grâce voilà c'est très important. Voilà, pasteur fait ça, mais lentement et sérieusement, tout qui est vers la fin mission la biso, les tout le monde pasteur a rencontré dans sultan et croix mouné na bakan na église kan est-ce que ils a permis bon quand là ta soutien le la basango soit permis to kan na sultan na croix mouné intimidation des intimidations té quand là ta ngana croix kana bateni sacerdotal OK ngana croix kana ngo mais bakani wana te bakani te parce que kani ngola kisani na ebite so bazala ba magie so bazala ba nganga kisi so bazala ka banani na ebite mais tenu sacerdotal ki ko sala na ko par exemple Musa zakala pe na mtepena te ina ngo osomona net juge so ko juger batu ali ne pas juger batu na bilamba ndaku ma wala ta munzabi akola ta munzambala docteur ebe opérer mutuna djinn mais pour ne pas travailler mécanicien face à la salle il y a mécanicien OK cuisinier il faut la manière il y a ça cuisinier mon seul anza pas que ça na tennis sacerdotal mais ali te kana tango nyonso pour ko intimider batu na bakan te et ça la batanga ko lata yango to pesa na tango ko lata yango te ngai na ndimela ka yango mais ezali bilamba moko la tango na ba manifestation moko ya minene to na misala moko lingi ko sala eza penza ya munene tout ça balini okyo porteno tena yo ya kimosali ya nzambe mais ça tokola tango chaque fois que le Jésus le tango na nzeta munene otiki mandefu pour weza intimidation évangélique. Voilà, na Pessi joyeux anniversaire na exaucé pour tout la fille de Wivine Bakeba Wivine Bakeba Mwamba exaucé pour tout na Pessi Bambote Bele parce que Vincent eloko madame Yumi la raté na bil le to mona ba pasteur ba obonda na église. Mais c'est aussi dans 1980 église ezala qui soutenir ezala lelo ba pasteur ba obunda na église eza contenir nini bozowela nini c'est normal parce que ba pasteur mingelo baza ba tonzoto
Et ça va passer dans ma membre. Ok. L'église là, la carte église boye, bagarre au sakanate. Nakasi cameraman nabiso na tor register nabiso, ay ko ça ba image wana, bato batala. Ok. Bagarre pena bona kat église tant que zolo bona kasi azoli sele ba image wana bitumba na kat église parce que mingi baza bato anzoto. Oko tangela na Bible. Potoke na sukati. Ok. Soko tangela na Bible. O mona makamni Bible et bien sur na Galate. Là voilà mbala libi ça so moi minute muke. To tangi na Galate chapitre 5, to va le verset 16. Ok, na tangi na kombo na Yesu Christo. Merci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ok. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ok. To tambola na molimo. Poto koksa ba posa ya nzoto te. Nzoto te. Ok. Papa te, nzoto ba posa na yango. Ezali na bokeseni na baposa molimo pe baposa molimo ezala bokeseni na baposa nzoto metala ba pasteur oyo ba mina mingi na posa nzoto na sala mona pasteur sala même atebisa zo bake si c'est comme ça na bana ko beta batu Pasteur beta batu na église o tala no witu bo mona ngo nebe mission na ko beta batu na ko ki beta tu azamu tanzoto déjà. Oh, ngana ko bunda te. Aza dine tata pasteur. Non, ne peut ko swana te. Parce que bituma tozo bunda, eza bituma nzoto te, eza bitumba ya molimo. Ngana ko beta mutu pona nini? Na ko bunda pona nini? So ki toko mona Bible lobi yango, toke? Ok, nazo continuer ka texte na ngai. Ils ont opposé entre eux afin que vous ne faisiez point ce que vous voudriez. Ok. Ezo bundi sama baposa nzoto pe baposa molimo poto sala kate makambo biso tolingi okay wana poso tike kobo moko tika te parce que ça nzoto okay wana poso posa opesa ko fran moko pesa te posa nzoto wana posa kandelo ngame kolongwa te oposa ka scandale parce que ça nzoto mais toke na se ok je continue verset 18 oui si vous êtes conduit par l'esprit oui vous n'êtes point sous la loi soki tozo mema na molimo toi sur la samibe côté. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont les impudicités, l'impureté et la dissolution. Ok. Je continue, verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Sikoyo, makamo oyo, Bible pekisi awa. Makama musuni, bitumba. D'abord, moi, je vais vous dire qui pédé. Pour ça, le consomme bongo. Baman kiona biloko ni so Bible lobi awa même ko kabwana bato ba komona bokonza likolote ça c'est notre grand frère apôtre Paul muto ça qui l'expérience ma casse la bunzambe ndazolo bangu mais so tena l'église la biso na ba pasteur biloko esate ezali apôtre te so ke mingi basa nzambe te pasteur mabaliki na émission la TV azo finga pena mutu mais Bible ne gériait pas ndeko. Pour que la biso batoza bazoba. On peut détecter faux pasteur à partir de la conduite na mais bazolanda kaka basaka kokumisa. Est-ce que ça finga rabat? Oye binza ba pisaka l'art de parler. Mais so ka na kile misolo finga mutu. Mais to bande ba vérité.
Kingani oza faux pour la nini pour tala ndeko za ko se comporter tala boye mais là qui touché la personne a été oh tala makolo tala longi tala zolo bone passer azo bangate azo finga vis à vis boy asa mutu nzambe te pourquoi tu as la Bible te ce qui est la célébrité qui continue au moins on continue à verset 26 ok Pasteur Vincent tu comme na souka ok bolimbisi tozo clôturer bozela to continuer vraiment ba de balimbisa ok totanga directement 22 à 26 totanga bambo 22 à 26 ok mais les fruits de l'esprit yoka c'est l'amour, oui, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns et les autres. En nous portant envie les uns et les autres. Mais passez flamme d'Angola. Bible est claire, mais la Bible est claire. Ok. Et ça clair que les gars ya pembe na vera pembe. Ok. Mais ce qu'on dit pasteur, soit Mosali Anzambi, prophète, évangéliste, docteur, Makambo Katinezalité, il n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un servant. Elle n'est pas un servant de Dieu. N'est pas servant de Dieu. Servante. Oui. N'importe la biso. Atu botana mbale amundim. L'église bayebi. Oh. Personne ba ke sala nini? Esa volonté nzambe. Akimba na yete. Nzamba pepe taka ya pomba roko mombana nga. C'est vrai. Yo bien côté. Que servante moko namba soto atiko botra monimena moi si mobile. Ozomo la doza ngi Saint-Esprit. Akosa n'importe quoi. Même temps ça la Saint-Esprit, bon frère nzambe zali ko na ye, akosa la pour la gloire yankolo. Au monde ya batozo bamba na biloko l'église. Pasteur kamati muninga na ye ushimata. Tozo luka ba champion na mboka soto so ba médaille na ba Jeux olympiques. Mais ba okende te. Bazo mona na te. Kaka makasi na église. Na église. Ba ke lo bunda na ba Golbert. Soko petit Golbert, oko mama milliardaire. Soko petit Tyson, oko mama moko milliardaire. Et ça mawa mingi. Bayo bapona mate, babenga mate, bazako sambu isabu nzambe, mais kola ko sambu akate, parce que Jésus-Christ a saint des saints. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Nabiso. Nayambaki pasteur Vincent Makela to parla qui va phénomène bizarre, où s'est passé dans l'église. Vraiment l'émission s'était bien passée par la grâce de Dieu. Pasteur Vincent va dédicace et ça l'a bien parce que l'eau comme la mouille mais la gâté. Mbote na chéri nangai. Mama Bénédicte Chipatoka Makela Nzamba pambole ma bébé mbote na bokilo na ngai Marcelo mbote na ba na ngai Jade Makela oya comme servant de Dieu Yamai Makela Belve Makela Plamedi Makela qui est encore précieuse Makela nzamba pambola bango na pamboli benu swanda ko ngai nzamba pambola bango pourquoi na pambola ba nanga molimo na pamboli docteur Boboli Banda aux États-Unis na pamboli moi nanga Sylvie Kigalu aux États-Unis na pamboli Mimito Madouda na France namba na ye frère Yav na pamboli moi nanga évangéliste Edi
Chisungu nzamba pamboli na mwasi na ye Maman Nancy pe na pamboli Sunda Tendresse na Belgique, pourquoi pas Balbine Mondele na France nzamba pambola ye pe ba banso bandaka biso grand frère na nganje Espérance siskale motema nzamba pambola apambola na mwasi na yo Maman Brigitte ba banso bandaka biso nzamba pambola bango soko somizonge tente tomona ni mikolo zali koya na pese ba Saoula José Basson na France nzamba pambola ye so na bosse ne opena limbisa ngai mwana na ngai ona bota makila na ngai oyo azabongo na Angleterre nzambe aleka na kopambola ye Esther Mabengi le diamant noir na mobile na yo nzamba pambola bino. Merci. Voilà, na pesimbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, na pesimbote na Fondation Ginette Mousselou na Londres, Fondation Ginette Mousselou na Londres, Frida Kapala la star de la France, na pesimbote na évangéliste international Ange Mwamba l'ambassadeur, pasteur Tetenda, je salue mon père spirituel, apôtre Idi Amin Linzo Kimbombo, char dédié et sans oublier Fabrice qui mpala, na pesimbote na Exaucé pour tout, la fille de maman Wivine Bakeba Mwamba, exaucé pour tout nzamba pambola yo na pesimbote lisusu na bana nyonso ya maison de prière de solution et sans oublier na pesimbote na bana nyonso toujours la maison de prière Cédric Makela l'homme valable motema ya reine mère nzamba pambola yo na pesimbote na maman pasteur Bene Makela et sans oublier Belvin Makela na pesimbote na fils Fibo dédicace no yango wana nazo sukisaka na libanga oyo na pesimbote na exaucer ma foi là. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.